Arrivé à d'habilité à Kanda. Nani lité à Kanda petit na ngachango vous comprenez l'air ba masala biso maison mais il y a Londres toi là ba programme na so bien établi le nga atika la Chine mais ngam alekele nga be miso obika le lisanga ma miso tanga aloba ma mo boy do na comprendre été aloba ki nganya na za bongo il faut le nga maison mais linga ngate le roi d'affaires masala yo o alinga ngate ma bele sikoyo pardon Pluto on va se comme un capi national kanga bana makamne sikoyo s'il te plaît mon mec eleki na ngwana na benga ye asexcuser bien excuser nga za la msusu na petaki problème zati v na conscience un poto le roi d'affaires le monde na solo alongo ngo capi atini na poto parce qu'on a bundela ke bitu on la barutu na plan kanda na ye poto ala ninga na poto asingisa na loba asingisa na loba mbaba sa émission na ye bando banga na kimi oh na to sali bumu na te bibumu na sala bino e mamila ko yoka ka boss e mamila ko yoka ka ye moko te yoka pe mai OK zela na yoka yo et là on a sengi na miss mangai bon respecter nga OK miss na bo bosa na boss les actions pour nga boza bido tuba leki na nga surtout biso tuba ntsango et si ngatie bon que na ngai to de non dame et puis le reste nga mon traitant venga ça dame bakaya makambo za bakali bakali ya bomo moto te cho